Allô, maman, bonjour, bisika nyonso bozali. Na pesi bino ba bonjour na ba bonsoir selon temps nyonso borozwa émission oyo et puis nazo souhaiter bino ba meilleurs vœux, ba joyeux Noël bisika nyonso bozali, toza déjà na décembre donc ba meilleurs vœux bisika nyonso dans le monde entier donc na pesi bino ba meilleurs vœux ndeka kana yebisaki bino ba maman. Donc, avant peut-être de côté la profondeur à ma solo, nazo pesa nanu ba meilleurs vœux na caméraman nanga Didier Osenge l'homme, donc garçon belge. Ozo sala ke bilili oyo comme la bino, donc na souhaité vraiment ba meilleurs vœux et puis nazo pesa ba meilleurs vœux et pas bana nanga et pas Yannick Bila na Cape Town, na pesi meilleurs vœux na Promedi pour na Suède. Puis nous avons fait meilleur vœu na petit Curtis donc Taïfa Beauté puis Sika Zali na pesi ba meilleur vœu na maman Kati ba meilleur vœu na Libota Mobimba na papa Dani Mampuya bato bazo soutenir émission ya Makusa donc maman Yvonne en Allemagne na pesi ba meilleur vœu merci pour la visite na yo. Donc na bosanité papa Bieu Fabrice Bisikaza na Liège donc la pesi et puis ba meilleur vœu bon na nika kana lo baké lelo toye na ba recette na biso mibale tozo sala makayabu et puis tozo sala lisusu na épinard na biso donc tozo banda tout d'abord ko présenter recette à makayabu et puis torokota na oya épinard. Donc papa caméraman na biso soka okitana se pour na to présenter biloko nini toko sala makayabu na biso. Alors pour na kosala makayabu na biso tozana na makayabu yango moko awa na sokolité na kolakisa bino peut-être façon ndenge na sokolango tozana makayabu to sotiaki déjà na mai tozana matungulu tozana poivron. Ouais, ça deux sortes, il y a vert et jaune. Toza na ail, toza na aubergine, toza na huile. On a ça là, makayabu na biso. Toza na cube magie, la liquide. Toza de lango. Et puis toza na poivre noir. Et puis toza aussi na muscade. Nde toza là, makayabu na biso. Alors côté oyope, il y a épinard. Toza tout d'abord na épinard na biso. Toza là, toza na tomate na biso ya mbuma. Toza aussi na matungulu, toza na ndembi, toza na courgette. Et puis toza na poivron. Toza aussi na feuille na biso de laurier. Toza aussi na poulet poisson filet de poisson. Otokochana ni na biso et puis toza aussi na muscade na poivre noir otokocha na kati ya épinard na biso tokocha pe na huile tokocha pe mungwa et tokocha aussi ail na kati ya épinard na biso. Alors tozo banda tout d'abord na makayabu nazo bongisa makayabu na bongisa ba épices nyo surtout. Après, tu as la deuxième étape et tu as la merci beaucoup. Tango ba makayabu na biso tozo sokola. Tango zo sala makayabu ba mama il faut ko kebaka parce que za ba makayabu mususu toliaka tokutaka eloko oyo na kacha makayabu. Mona mutalami makayabu mais oyo etikali oyo vraiment ekoki jamais kozalaka soki ozo sala makayabu parce que soko tiki yango bongo et comme on a que au sali on a ndenge salité donc c'est ça mon temps au sa makayabu faut que longolaka eloko maman mususu mo na sali makayabu atiki ba pese atiki ba eloko ba salité wana tant mutazo kolia ezomona make makayabu oyo ba sokoli yango malamu te et puis il faut que longolaka ba oyo tant tolamba mbisa mai tolongolaka eloko mais la makayabu ba mame belé batika kayango eza vraiment propreté il faut que sokola makayabu bien tango servir mutu makayabu na sani na pop na soin wana nyonso tout na ndengo lambi yango akoyoka elengi pona kolia
mais so azomona babiloko telema otiki babiloko ba noir donc ekolongola mbala moko posa wana ya kolia makayabu ba mama donc boy donc nasisa kosokola bongo tokota na étape mosusu omoni makayabu na biso tosokoli yango très bien makayabu na biso eza vraiment propre sikoyo yo mutolambaka makayabu ngai na saisonaka makayabu na ngai na mwa ai soki oza na kipe magie ya mbuma yo tie bato mosusu balingaka ba kipe magie te soki oza na bouillon ya légume ou soit bouillon ya poulet ou soit bouillon ya crevette osaisonné yango na makayabu na yo avant okalinga makayabu na yo ekota épice makayabu ekota épice sorry makayabu ekota épice yango moyen ya ko moni sikoyo na mélanger ai na ngai na kibe na nga mpona nini épice ekota na makayabu na biso moni na mélanger ai na biso na mwa kibe magie wana na tie ya liquide après biso totie na moto mpona tochauffe huile na biso mpona tokalinga makayabu na biso oyo tosaisonaki donc totie huile na biso na moto sikoyo tokotika mafuta na biso échauffe apres nde tosali makayabu na biso oyo tosaisonaki na ai na kibe magie na biso sikoyo tozokalinga yango sikoyo na biso deja boli sikoyo tozoka makayabu na biso sauce na biso ebeli sauce na biso ya makayabu ebeli sikoyo tozozwa yango tozosopa yango na makayabu na biso tosopi yango na makayabu na biso tokotika yango todimine moto tokotika yango moke na fait doux makayabu na biso esangana na sauce na biso donc pendant ata ba 5 minutes tokitisi na biso na fait doux comme ça tokokitisa makayabu na biso makayabu na biso yango oyo ebeli na épinard na biso na kwanga na biso tozokolia épinard na biso na makayabu ya lelo na kwanga donc émission na biso lelo ekomi na suka donc bosouhaite biso bon appétit tozolia vraiment kitoko donc c'est ça quoi nalingi bino mingi bokonie kosabone bokonie kolike koaime encourager pour te faire susu kaka na baplat ebele donc ekosala bien ekosala vraiment bien merci beaucoup na cameraman nanga Didi Osenge ndenge oza na yo fatigué outi kayu mais on se sacrifié quand même pour na émission na biso quand même lele leka na remercier mingi
na remercier bafan na nga nyonso bolinga nga bafan nyonso tu babone nyonso tu ya Spaga TV bisika bozali babonane donc bozala bien nzambe vraiment pambola bino bisika nyonso bozali na mabota na bino donc on est ensemble donc bon continuer kaka kolanda tolanda kodécouvrir barecette mikolo nyonso. Merci beaucoup, ciao na mingi mingi.